WNH. Moi, je suis Alessandra. Bon, j'aimerais voulu avoir des fesses. Ça me plaît bien d'avoir des fesses. Mais j'ai beaucoup utilisé des produits du marché à la pharmacie, mais ça n'a pas marché. Non. Et j'ai croisé une copine qui m'a parlé d'un docteur Hakim. J'essaie de le rencontrer, je l'ai vu. Et il a acheté les produits avec nous. C'est tout petit comme ça. C'est pas beaucoup en tout cas. Bon, avec ces médicaments, aujourd'hui, je me retrouve avec des énormes fesses. Dans le temps, j'étais plate, très plate. Et dans le quartier, tout le monde me dénigrait, tout le monde m'insultait. Mais aujourd'hui, grâce à lui, je me sens plus à l'aise. Les personnes qui me dénigrent aujourd'hui me demandent qu'est-ce que tu utilises. C'était les produits partout, hein, à Abidjan ici. J'ai utilisé toutes sortes de produits, en tout cas que je voyais. Et ça n'a pas marché. Il a fallu docteur Hakim aujourd'hui pour que j'ai des fesses. Bon, là, ça me suffit, hein, c'est que j'ai. Mais si je veux avoir plus, il n'y a pas de problème. Je pense bien qu'il peut me donner plus que ça. Parce que si il a donné ça, c'est qu'il peut me donner plus que ça. Je peux avoir plus que ça, mais là, je crois bien que pour le moment, ça me suffit. Mais il peut me donner au-delà de ça. Mais moi, je préfère avoir cette limite. Et celle qui veut plus que ça, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'elle contacte le numéro de docteur Hakim, elle aura plus que ça. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. J'en ai utilisé des produits pour la grosseur, comme les fesses, comme les seins, etc. J'en ai utilisé plein, mais cela ne marche pas. Donc, on m'a parlé d'un Congolais, docteur Hakim. Il est venu en Côte d'Ivoire, j'ai pris l'un de ses produits pour les deux parties, comme le côté sein et le côté fesses. Vraiment, ces produits m'ont fait vraiment des merveilles. Bonjour, moi c'est Missy Bay. Je vais vous parler d'un produit qui est très efficace. J'ai rencontré un monsieur, je lui ai expliqué un peu mon problème. J'étais grosse, vraiment ça n'allait pas. Je ne savais même pas comment faire, je ne pouvais même pas marcher. Et du coup, on m'a parlé d'un docteur Hakim que j'ai rencontré. Vraiment, ces produits, vous voyez ces produits sont vraiment bons. Ça, c'est une merveille. En fait, ça n'allait pas. Vous voyez, tout ça c'était. Mais aujourd'hui, j'ai la solution à mes problèmes. Je suis fine, sainte, comme une jeune fille. Maintenant, je le vends comme je le voulais. Bonjour, Antoine Anouma, ivoirien, vivant à Cocody. J'ai connu le produit Dr Hakim Poudre Magique par le bien de ma femme qui utilisait ça. Et puis en tout cas, je peux dire que c'est très bon, c'est très bon. Et je vous donne la confirmation que Dr Hakim vend un bon produit qui est la poudre magique. Bon, ça a renouvelé nos rapports intimes qu'on avait et vraiment mon foyer se porte mieux. Coucou tout le monde, je m'appelle Koulibaly Thierry Messiata, je suis ivoirienne. Alors, je suis devant vous pour vous parler du produit de Dr Hakim qui est poudre magique, un produit vraiment très miraculeux. Je l'ai même utilisé, je suis la preuve palpable qui vous parle présentement. Je l'ai utilisé, c'est très bon pour l'intimité féminine au fait. J'ai souffert pendant beaucoup d'années des infections des voies urinaires. Alors, j'ai pris toutes sortes de produits pharmaceutiques, mais ça n'a pas tenu. Mais quand j'ai entendu parler du cabinet Dr Hakim chez Bijosé, ici à Kolwezi, alors je suis allée là-bas et j'ai pris quelques produits pour les infections des voies urinaires. Alors j'ai vu que ça a tenu. J'avais un problème de myome, de kyste. J'étais un peu stérile d'un côté. J'avais beaucoup de problèmes dans ma famille et surtout dans mon couple. Mais j'ai fait une écho, on a vu ce qu'il y avait. Je suis passée au cabinet, j'ai reçu des soins. J'appelle à la population de venir, ne craignez rien, c'est pas si cher, c'est pas si compliqué. Venez, vous aurez des résultats satisfaisants comme moi. Présentement, je suis grosse de 3 mois. Vous voyez ce que ça fait? Alors venez, je vous invite aussi de passer au cabinet, vous aurez des résultats satisfaisants. Mimeenda kubanasema kuniopere minaona kwacha batoto 6 mois ya operation tafanya je jo minashikia habari ya Dr Hakim Shebizoze minakuya hapa bananiandikia dawa ya kunywa tu minakunywa selon kir vile bananiandikia me hapa minanuria ku ekografi hakuna. Mungu amubariki sana, minapona kupitia madawa ya traditionnel moderne na niponesha. Mungu amibariki sana. Kombo na ngai eza Pasia Mujani, naza awa na Lubumbashi de place na Zalaka.
na bando souffrir mingi na ba infection na tamboli presque partout na solution té na kendaki pa docteur Hakim traitement naturel apesinga bakisi ya ba infection ayebisinga na sala ngo pendant 21 jours na la ndenge alobaki ça va maintenant kina problème ya hernie misala makasi obiso tozo sala na souffrir ki makasi na ki hôpital na meli bakisi rien ba yebsinga il faut ba opérer ngai mais le temps na moni opération et go frenesenga misala et na kozala pena baté belé na repos na ke na docteur Hakim na ji ba traitement bakisi na ye chez Bi José mais lelo na biki hernie wana nazo souffrir le sous-souté na komi penda très bien motazo sala makamona bien pe fo bato banzimango ngande na nzimi pour ani parce que ba o bazoyo kanga na télévision ba moko ba yebi penga moko na moni na vivre yango ngamonde na zolo ba ba pisanga kisimo ko kamo kie ya colopathie na mota colopathie ba o ba ezana nga pene pembeni ba yebi na souffrir quand la colopathie vraiment na melaki yango ka mbala moko depuis mois d'août ti lelo so na yebisi bino que na kosi ndenza nanga abetanga na ba façon nyonso Moufana na kimbeva diabète vandi kwa des années 5 quand même. Vraiment mais tamboul par-ci par-là mais coûte bas hôpitaux. Les amoureux kwenda. Baké salvates toujours sucre élevé. Mais vraiment il me vanda kuzwa ba toujours kaba tumbo mais solution vanda avec. Mon met tamboul mais coûte quoi mais basika. Mais vraiment les moutana émission ya docteur Hakim. Mon me vend même na bazon inquiétude. Est-ce que les mouke kwenu kuna mouke zwa solution? Mon me vendia pour la deuxième fois mais pour avancer même na bayi no bande ke bayi ke na kwenda kuna vraiment bana zwa solution. Ah, dit que si mon kwende essayer peut-être mouke zo ici ya mon solution. Mais vraiment là mouke za kuna docteur Akima va me expliquer mon façon pour ça là. Façon pour bandir le traitement mais baka tête boîte ya tête ya zone état quand même mon métal changement. Et puis toujours on a continué que on a bigave, on a continué toujours traitement, on cuisine comme on a 6 boîtes, mais tel que oui, vraiment réalité que les changements qu'elle n'a pas. Dès que tu côté mon vous que na côté docteur il va nous suivre peut-être qu'à façon si quel ou bien y ça. Effectivement vraiment ba panga mon là on a quoi kuma vraiment ba résultat mon vrai bien donc côté mon là wa kimbe diabète na mon ya ke diave ya mezimala na pesi merci mingi na docteur Hakim Bi José na traitement oyo na zui pour na zaki na pakola mafuta moko to kaka ba publicité ke pakola mafuta oyo resalo boye na pakola mafuta moko e baby sakinga na nduta kaka ndenge na ina Lubumbashi na Luki na ndoko le karabina moni cabinet mama ya docteur Hakim ne la continue expliquer bango ba pesinga ikisi na ngala pakoni na zolo bana bino bana ki bana Lubumbashi soko moni nzoto na ngai eza sans tache o ata nduta ya mukie ezate grâce ya cabinet ya docteur Hakim Bi José ya onde na récupérer Bonjour, moi c'est Monica. En fait, je suis congolaise. Je vis à Pointe-Noire. Je rêvais d'avoir des grosses fesses et des gros seins. Mais aujourd'hui, grâce au docteur Hakim que j'en aime, ça fait 2 semaines de cela que j'utilise son produit. Je sens déjà un grand changement puisque j'ai maintenant des grosses fesses. Là, vous me voyez. Continuer. J'ai maintenant je rêvais d'avoir des grosses fesses là, maintenant j'ai des gros seins. Donc ça me fait beaucoup plaisir. Quand je passe dans la rue, tout le monde fait que me regarder. Je suis devenue aperçue. Donc je veux encore avoir beaucoup de seins, de hanches, des gros seins. Là qui a problème à taille, mon a coquité. Nzela baninga bazana asma bana nzuto bien minga na ko déclarer pour na makasi mona ya docteur Hakim pour na dokela solution na vimbana ngapela mona na kati ya basi bachanga peka produit na posana koma vraiment simi mona na penza sima bo moi c'est mona na tolope et mona mona yi on se produit oyo et ça na bien na mona que moi si grâce à produit oyo ni sunginga niona koma na bassin monene
La mela va produit belé, la mela va produit français, la mela va produit américain, la mela va produit ndenge. Na vois qui vraiment solution té. Mais na yiko landa docteur Hakim na télévision et sunginga lelo bumonanga na bassin. Na kompeso nazo le kabazo tiangaka otaka ndenge na yeli. Maza congolaise, ukubenganga pe. Ukubenganga na kopesa pe information ya vrai, eza vrai. Eza le contacté, eza réalité. Quand ils ont mon bassin, na kompeso nazo le kabazo tiangaka. Et puis bassin ya pamba te bassin en plus na on chez eux ça vraiment format kitoko. Quand ils ont mon sur le peu ma belle au jango les vito na ngivimbi. Na tout vraiment mokie, on a boté qui bébé ça nga tout mais ça va. Et bon singa tout nanga tous les yeux et yeux forme bien. La du peut passer bien. Par contre au tiangaka cabinet docteur Hakim tolobaka o to salaka. C'est-à-dire malade o to salaka te awa to kolobake no to salaka mote. Awa to lobi tozo ko salisa bandeko oyo bazana besoin bazala na mabele ya minene. Ba oyo bazana besoin ya kozala na masoko ya minene oyo babengi fesse. Donc c'est possible. Awa tozo na pointe noire ndeko oyo bozali komona awa azalaki na souci po azana nzoto ya minene mais azalaki na mabele ya mike. Mais lelo oyo grâce ya pomade lelo oyo azako kusala massage na mabele na ye azako sala massage na sima na ye lelo oyo akomi na taille ya bien kitoko. Donc vous komona akomi mwasi nzoto yo mwasi ozangi masoko yo mwasi ozangi libele oza mwasi te mwasi ya solo esengeli ozala na masoko tango leki bato batioka lelo oyo ndeko na biso Monica akomi na mwa de soko na c'est-à-dire soki alingi a continuer pour avoir un traitement déjà il y a un mois ce qui a lingi a continuer et les cas kozala et koleka ti niveau ya kolinga azala. Donc c'est possible lelo bandeko yo muto ozanga forme ya mwasi ozanga besoin ozala mabele ya minene ozo sentir mwasi libele mais yo ozana mabele lokola bébé lokola mwasi oza lokola mwasi penate. Donc bato bazo confondre o l'équipe boye batio kate mais lelo oyo Monica akomi koleka bayebi ke non Monica leki batongi mais yo batonga gaote. Donc c'est possible yaka na cabinet docteur Hakim okozwa solution pona grosse fesse pona ba joli sein, c'est possible na cabinet docteur Hakim chez José. Merci. Mina sema hivi nilikuwa na malaria hernie. Docteur Hakim Chebi José anaitunza mina pona na me remercier beaucoup sana kwa pata wanituza malaria ya nani ya hernie. Moni misala o biso to sala ka koto yo ezoko boma biso antange ba mibali. Donc tant de sala misala makasi misala mo do sala ngona mine ba minéré donc ezoko déranger biso bo hémorroïde donc moyen to travailler mo sala bien ezalité. Alors to melaki bakisi to lukaki batu oya awa o kene pas mère wana kisi moko ezali kuna comme ça romela boye ça ne va pas. Alors mutu moko boye aye koyebisa biso ke non kene pas docteur Hakim José nde okobika. Donc to lukaki cabinet docteur Hakim to kenaki to komaki kuna effectivement oyo balobaka ezali ya solo. Donc biso to melaki kisi wana donc na minute o bana kina boye bisa binoke donc to travailler pepele hémorroïde ezali susute mukongo passe ezali susute donc musala zo sala mandenge ezalaka binoka position ndenge bomoninga déjà bo sentir que non biso to za bata ba carrière bata ba boulot makasi tout ça donc ndenge to za boye ba misala biso to zo sala toujours ezo mema biso na ba mikongo ba hémorroïde ba biloko ya kidikidi ya mwana biso to zi solution et pas docteur Hakim ba biso non docteur Hakim so komi kuna donc guérison totale tindenge to koma ki chez docteur Hakim to moni que non vraiment tala ndenge nga déjà bozinga lelo nguti na boulot pona oya et pas docteur Hakim c'est que non vraiment ba kiso pesinga ça va na travailler makasi puis na sana kacha ko travailler donc na multiplier d'efforts ngai na salaki na mion en tout cas tungisinga makasi nga na mobali na même na noko zo susu mabota te mion me koma ki monena koma ki na étape fallait ba opérer ngai na tungisa maki makasi na tali na télé na mona ki numéro ya docteur Hakim na bengi là na bengi na ina centre na bana Brazzaville na rue Congo na bani kolanda ba traitement vraiment na traitement na même pas 2 mois na zongo sala sous échographie na komi maintenant me ba na suna mionte
boye siko na anazi même il y a 3 mois 3 mois na yeko remercier docteur Hakim na bakisi na oyo apesi ngai vraiment merci mingi na même eloko na kopesa yeke na uti kine na ye awa nazobela kaka namona bakabine ebele o biso hemoroide mbala moko beti nazodude kaka tangu nakotika awa na cabinet docteur Hakimi Bi José na sepeli nakoti na kati na sombi kisi na landeli kire na yoki bien. Bon dia, eu sou angolano. Toza na Angola awa, toyambi docteur Hakim, toane sengo ya représenter le docteur Hakim. Awa kisi zala nango me babika te. A docteur Hakim azana biso na Angola awa batemoni ezai ebele ya kitoko. Tope comme docteur Hakim, mais docteur moko azo sunga biso na bamalade ebele, surtout biso basi vraiment to se retrouver na kati ya Angola awa pour docteur Hakim. Bon dia, boa tarde. To sepeli koyamba docteur Hakim na kati ya Luanda. Ayena bakisi nyonso ya malamu oyo oluka ya nduta ya babuton. Ah, toza na Ponto Label. To sepende tomoni docteur Hakim akiti na Ponto. Tosombaka ba produit na ye tosombaka tomona kete turo tomoni akiti to sepeli to kangi ba photo. En tout cas, merci docteur Hakim. Bon, awa toza na Pointe Noire, nazo remercier Bi José pour na ba œuvre oya sali pour na ngai. Nazalaki na ba problème ba bouton, ba graisse, na laki na ba problème vraiment ebele pour na nga po efanda boye. Vraiment na kendaki ba misika ba esika. Na mwana même ba dermatologue amemanga bakomelanga bakisi ba produit na tia esimbate tele publicité na télé chez biso na Pointe Noire na télé émission na bango siko na lukaki na kendaki na Tchétché na chez Bi José na kendaki kuna bapesinga produit wa bouton wana laki na mwa ba dutu pe ba produit ngo pe na stali na tia esimbagite na dio au moins na kei na ndako akeko pakola tango na pakoli na moni ke non ba bouton comme ça na tsongi lisusu kuna na ke koloba non ba bouteille comme si la ce que na ko pratiquer lisusu nini po na ngai ezala bien apesi ngala no côté na sombi na tie po emoni ke po ekomi bien ce que tango nazo simba pe moto pa azo mona nga mosika azo sepela azo tunanga pe otu ba tenwa bi tout ça beauté nini otiaka nini po na tena yo ezala malamu donc na appliquer ti lelo nazo appliquer bale à docteur Hakim ezo pesa vraiment bien bato bazo loba bien mais avant tout natali lisusu na kati ya publicité wana bazolobela makambo mandefu alobi yana lingaka ba favori na bate oyo ekomi na ngana bate oyo naza nango ba mandefu ekosimba atzongi kuna bapesa nga produit moi 2 semaines nazo appliquer au moins nazo sentir bandefu ezobima ba favori pe bandi awa vraiment ce que nazo sepela ngo wana nazo sepela nazo pesa merci mingi pe ya Bi José pona ba effort bazo sala pona biso vraiment ngai natali émission ya docteur Hakim na banaki kotungisa na myome na fibrome mais vraiment basali nga opération pour la première fois pour la deuxième fois naki kosala ba examen ba moninga lisusu na myome na moninga na kosala na nga opération te fallait na zonga na tele émission ya docteur Hakim na kekuna na se consulter après ba pesinga ba kisi na bango vraiment na kenaki ko sala ba contrôle na hôpital ba moninga lisusu atana eloko te vraiment docteur même yemoko akamwe alobi ke osali ma miracle ndenge nini pona kokufa ba myome na yo wana pona docteur Hakim est vraiment ezali vrai suka WNH